Oui, allô, bonjour, monsieur Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Bonjour. Ouais, vous allez bien? Je vais bien. Roger le combattant. Ouais, c'est moi. Ndeko yo, est-ce que yo, on a si na solola na on a ça na numéro na au benginga ce qu'on a bloqué. Ouais, Tu racontes des choses comme ça. Ouais, ben oui, parce que au bloquant, il bosse on t'a bloqué, oui, Oh parce que t'a bloqué aussi. Écoute, je sais que vous êtes des spécialistes na diaboliser batu. Ngana za spécialiste était, ngana zo ebisa on de vérité. Nalobi, mutazo panza o sango kasongo. Kasongo makambo bose na kasongo. Kasi yo falo bima olobati. Non. Moi, je suis un responsable. Ouais. J'ai commencé le combat de l'IDPS. Non, ne me parlez pas de l'IDPS. On parle de quelque chose qui est récent. Ouais. 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 Je vais jouer ton jeu. Parce que yo otindi batu ba finga ngai. Yo otindi batu ba finga nga. Voilà. Otindi batu ba finga ngai. Mais yo kato solo là. Ouais. Ouais. Ozinga sigot. Ouais. Sigot to s'expliquer ngana yo. Ouais. Je vais te dire ceci. Ouais. Ngai, hein, le temps où il fallait qu'il n'a corrompu. Et c'est le cas. Non, corruption eza na RT nalobia e bongo sikoyo kasongo nalobia e bongo nalobia jour o kasongo ayaki kotala yo pa na yo ayi kotala yo pa na yo ndeni video ne komela ngai pa na ngai mais kasongo mutu apesi yo jeep mutu azoloba oh papa nazana ba jeep ebele o mais kasongo alobi apesi yo jeep okoza na ba jeep ebele me bakabeli yo ngai nde mutu écoute-moi ngai nde mutu napesa kasongo mbongo wasala musala kasi nalobia mais nalobia kasongo eza habitude na parce que nani même aselo yoka ngabe na bisayo aselo kasongo apesa pe aselo jeep ngai je ne suis pas venu au pouvoir pauvre monsieur ah oyaki pauvreté mais bo siko makambo ba ndako oyo côté ya cité de fleuve wana eza ndako na ngana za na mikanda nango oza mikanda nango e bo siko mundele wana ndeni mundele na kasonga memaki pana parce que mundele wana mabele wana eza mundele wana te donc yopo ozwi ndako wana illégal bah oui omonike nayebi ke eza na bato batindaka bino batindaka biso te biso eza pouvoir na biso tozo soutenir yango nalobia yo pero luwara makambo alobi makambo ndako wana est-ce que pero luwara alobi makambo ndako wana nga nakotelaki yo ti nakotelaki yo pero luwara fingi yo nga nakoteli yo mais kasongo azopropage est-ce que oyebi ke makambo o kasongo azosala na yo mpo nayebisa yo écoute moi pour t'information omoni na polisi mobimba bayebi ouais. Avec moi, ça ne marche pas. Non, moi je te dis la vérité. Parce que moi je soutiens, toi tu n'es pas dans la même vision que le chef de l'État. Est-ce que vous la présidence, pourquoi aux autres dans Kasongo? La présidence. Moi je suis au courant de tout. Est-ce qu'on peut discuter comme des gens? Tu m'as appelé pour me raconter ta vie ou pour qu'on échange? Nazoloba na yo vérité na bibo siko makambo oyo ezoleka oyo makambo yo oza ministre intérieur makambo oyo ezoleka ya bakinal père oyo yo olobide yo za ministre intérieur pourquoi intervenir te na bibo est-ce okoki kozala calme poser nga question to solo oui nalobi na yo makambo oyo ezoleka par rapport bakinal ping bazoboma ba organe bazokinal pe batu bon nabi ba faire ba condamner bango et bongo ba cheter kasi pourquoi bo arrêter ba cheter te ba cheter bazar na lobi kas o Patrick Muyaya yo ena ba ko Patrick Muyaya Peter Kasadi yo oza ministre intérieur bokangi batu o bakina pa batu o bazolongola ba organe bazoko oteka mais sikoyo yo étant que ministre intérieur nyoko laisse-moi parler yo étant que ministre intérieur il faut ba kende ba kono luka ba cheter wana bazala ba nani batangi monsieur agi écoute et puis écoute-moi yo zolo ba ke oza communicateur ozo dépendre fachi tangu yozo confirmer que bazokata ba organe sans preuve oh Peter Kazadi nalobia sikoyo batu nalobia bato bazosala yango basambisi bango bazako avouer yo sikoyo liko wangana e bongo soda oyo mwasi wana soda oyo mwana na ye babalaki ye bake bakuti ye ba décomposer corps ya mwana na ye sikoyo oloba nini na réseaux sociaux a bazi ba corps ya batu batie ba corps ya batu nde bazokata
nalobi kasi nalobi ya ebongo don ebongo nalobi ya ebongo nalobi sikoyo photo ya Olive Lembe na photo ya Olive Lembe na bato bazo kidnapper bato batie wana te nga na sala jeu ennemi te nga na za pour le peuple parce que makambo oyo bandi lelo te ko kidnapper bato mais nalobi ya les gens bato bazo kidnapper bato baza ko avouer balobi baloba ba vérité pourquoi non botika ko tromper non 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 donc yo posa oza pour Patrick Muyaya siko pourquoi basambisi batango yo moko outi kolobake ba condamner bango yo oka olobi ke yoka yo olobi ke yo exagé ya binemi ngana okota ja binemi bosko yo moko olobi ke na lobi siko mais yo moko olobi bakangi batango ndeni mais yo moko olobi bakangi bato o basala biloko wana peti on a arrêté des criminels, on les a condamnés. Kasi, mais ba criminel, ba o bazo kidnapper bato bazo boma bato bazo koteka ba reine. Mais bon, mais kasi yo lobi kasi pourquoi nga nazo kota na ja ennemi? Ja ennemi ni nga na koti. Mais ba organe malobi ya ba épreuve, il y a des épreuves, il y a des gens qui sont venus témoigner. Na lobi ya boko vidéo oyo bazo kata mutu bazakisi yango. Et puis, bateau, on m'a dit que bozo est des chefs de l'État. Nalobia, tangu nalobia, tangu mongwa chouchou, procès à mongwa chouchou, baké nango tina suka. Procès à mongwa chouchou, baké nango ba détecter tina ba portable, ba preuve bimi. Salomo, baké nango tina suka na ba exploiter ba portable. Onde, oza ministre intérieur ya, oza ministre intérieur, tangu yo kangaki ba kuluna, na beteli maboko ti. Na betelo maboko soko sali musala bien na betelo maboko ngana fingi yote. Moi j'ai pas l'état de t'insulter, moi je te respecte beaucoup, j'ai pas l'état de t'insulter. Na lobi na yo ke tika ko collaborer na Kasongo azomema yo place Kasongo azomema yo bazo pesa mbongo na ba libanais na ba indien faut tika yango. Ça c'est la vision à chef de l'État. Moi je ne suis pas pauvre. Oza la pauvreté, tout est vanité. Mbongo oto zala nango nalobia ba grand homme sont ba kufa ba kota na mabele. Mutakena na mbongo azate ko bete la masolo mbongo te parce que oyebi ngane na polité. On comprend. Bino bozo régner, bozo profiter. On comprend. Fachi il est bon, il est gentil. Si moi j'étais à la place de Fachi, j'allais te virer. Non, biso, tozo réveiller Batou. État de droit. Fachi, il a dit état de droit. Ezali, la démocratie, c'est l'expression de la liberté. Quand ça ne va pas, quand on tue mes frères, quand on tue des Congolais, je dois parler. Pourquoi pas parler? Kasongo est commandant de la ville. Il est en fonction incompétent. Asa commandant incompétent. Asala formation militaire. Et bon, Kasongo, nalobia, et bon, ba soda, oh, bakangaki, bango, bangaba kinalpe, mutumoko boyo. Ba soda na baza wapi. Oh, bakene, ba soda na baza wapi. Poto mona ki ba video, ba soda na baza wapi. Ba soda, oh, mi bale, bakangaki, bango, et ba video, zaki na réseaux sociaux. Oh, bangaba kinalpe, mutumoko boyo. Ah. La procédure est à bout. Ba civil, ba zota misa bango na ba tribunal civil. Ba policier na ba militaire, ba tamisa bango na justice militaire. Mais procédure wana il faut la diffuser non il faut la TV. Bon et bon ba cheter. Na oza civilisé tu caches quelque chose. Pourquoi ba la kisi biso ba cheter ya ba organe wana te? Parce que bilo bolbi ke bozo sambisa batu wana déjà na biloko na mutu na yo oyeti ko odie salaka bongo. Mais attends, Nalobia, procès à Ditrou, procès à Ditrou en Belgique, et ça qui diffusé. Ouais. Nga soko sali musala bien na obetelo maboko. Soko sali bien te na kolobela yo. Nazo reprocher yo 1. Kasongo a cotisation na ba G, okomoza mbonga ba Libanais, mbonga ba Indien. Nazo reprocher yo, oyebi mukolo oyo Kasongo yaki na ndaku na yo. Est-ce nga nazaki na magicien pour na zo vidéo? Moi je l'appelle, je suis son chef, je l'appelle pour lui donner des instructions. Nalobi te nomination na yo, ça fait combien de temps au Kasongo baya ndaku na yo? Kasongo aye na ndaku na yo, aye li yo jeep. C'est moi qui lui donne
Kasongo nabia Kasongo apesaka assez le jeep assez la revesaka eti mais yo Kasongo apesi yo jeep ozo revese ete Kasongo ye moka lobi ke apesi yo mbongo posi samla kuna oya étage imaginaire. Toi tu le sais que moi je suis de dire là c'est la vraie au moins ni conscience na yo au cause sa conscience na yo te au cause sa conscience na yo te Peter Kazadi sala musala bien so sali musala bien na obetelo maboko na droit au finga yo te na je vous ai pas insulté mais c'est Kasongo tie kat na lobi au moins ni Kasongo c'est une femme quand il te donne quelque chose après avec obeta masolo mais Kasongo obi ke Kasongo ba normal na Hippolyte Kazembere kanambe yo zo sala vision chef de l'état problème personnel moi problème commun Congo dominateur commun na biso za la République démocratique du Congo okati pour il faut to continuer oyo lobaki eza makambo lukuta e bongo siko bato bazo sambisa wana bolo yo Peter Kazadi ministre intérieur oyo balanga lobiki eza makambo lukuta e bongo bato bazo sambisa omoni bato oyo tala bosaka na biso te bodonde boyali wana eza mawa tro ngaye gere yango eza mawa tro Rosila Queen mawa tro tala ba Peter Kazadi ministre intérieur bokangi bato bakangi bato yango bosiko ba cheter nalobela ba cheter bazabe eza mamalukuta banini omoni ke mawa trop oui parce que au bloquant ay boso muta bloqué muta bloqué écoute je sais que vous êtes des spécialistes na diaboliser bato ngana za spécialiste te ngana zo ebisa de vérité nalobi mutazo panza sango Kasongo makambo bosena Kasongo kasi yo falo bima olobati non moi je suis un responsable. Ouais. J'ai commencé le combat de l'IDPS. Non, ne me parlez pas de l'IDPS. On parle de quelque chose qui est récent. D'accord. Ouais. 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 Je vais jouer ton jeu. Parce que yo otingi batu ba finga ngai. Yo otingi batu ba finga nga. Voilà. Otingi batu ba finga ngai. Mais yo kato solo là. Ouais. Ouais. Ozinga sikot. Ouais. Sikot to t'expliquer ngana yo. Ouais. Je vais te dire ceci. Ouais. Ngai, le temps où il fallait qu'il soit corrompu. Et c'est le cas. Non, corruption eza na RT nalobia e bongo sikoyo Kasongo nalobia e bongo nalobia jour o Kasongo ayaki kotala yo pa na yo ayi kotala yo pa na yo ndeni video ne komela ngai pa na ngai mais Kasongo mutapesi yo jeep mutazoloba papa nazana ba jeep ebele mais Kasongo alobi apesi yo jeep okoza na ba jeep ebele me bakabeli yo ngai nde mutu écoute-moi ngai nde mutu napesa Kasongo mbongo wasala musala kasi nalobia Kasongo eza habitude na parce que nani même Aselo yoka ngabe na bisayo Aselo Kasongo apesa pe Aselo jeep ngai je ne suis pas venu au pouvoir pauvre monsieur oyaki pauvreté mais bosiko makambo ba ndako oyo côté ya cité de fleuve wana eza ndako na ngana za na mikanda nango oza mikanda nango e bosiko mundele wana ndeni mundele na Kasongo amemaki pana parce que mundele wana mabele wana eza mundele wana te donc yoko ozwi ndako wana illégal bah oui batindaka biso te biso eza pouvoir na biso tozo soutenir yango nalobia yo Pero Luwara makambo alobi makambo ndako wana est-ce que Pero Luwara alobi makambo ndako wana nga nakotelaki yo Pero Luwara fingi yo nga nakoteli yo mais Kasongo azopropage est-ce que oyebi ke makambo o Kasongo azosala na yo mpo nayebisa yo écoute-moi pour t'information omoni na police mobimba bayebi. Ouais. Avec moi, ça ne marche pas. Non, moi je te dis la vérité. Parce que moi je soutiens, toi tu n'es pas dans la même vision que le chef de l'État. Est-ce que vous la présidence, pourquoi aux autres dans Kasongo? La présidence. Moi je suis au courant de tout. Tu m'as appelé pour me raconter ta vie ou pour qu'on échange?
nazoloba na yo vérité na bibo siko makambo oyo ezoleka oyo makambo yo oza ministre intérieur makambo oyo ezoleka ya bakinalpere oyo yo olobide yo za ministre intérieur pourquoi intervenir te na bibo okoki kozala calme poser nga question to solo oui nalobi na yo makambo oyo ezoleka par rapport bakinalping bazoboma baorgane bazokinalpe bato bon nabi bafaire bakondane bango ebongo bachetere kasi pourquoi bo arrêter bachetere te bachetere baza nalobi kasi Patrick Muyaya yo ena bakuti Patrick Muyaya petit kasadi yo oza ministre intérieur bokangi batu o bakina pa batu oyo bazolongola ba organe bazokoteka mais sikoyo yo etant que ministre intérieur nyoko laisse-moi parler yo etant que ministre intérieur il faut bakende bakino koluka ba chetere wana bazalaka banani batangi monsieur agi écoute-moi yo zolo bake oza communicateur ozo défendre fachi tango yozo confirmer que bazokata ba organe sans preuve Peter Kazadi nalobia sikoyo batu nalobia bato bazosala yango basambisi bango bazako avouer yo sikoyo liwo wangana ebongo soda oyo mwasi wana soda oyo mwana na ye babalaki ye bake bakuti ye ba décomposer corps ya mwana na ye sikoyo oloba nini na réseaux sociaux awa bazi bakore ya batu batie bakore ya batu nde bazokata nalobi kasi nalobi ya ebongo don ebongo nalobi ya ebongo nalobi sikoyo photo ya Olive Lembe na photo ya Olive Lembe na batu bazokinape batu batie wana te nga nazala jeu ennemi te nga naza pour le peuple parce que makambo oyo bandi lelo te kokinape bate mais nalobi ya les gens bato bazokinape batu baza ko avouer balobi baloba ba vérité pourquoi non botika ko tromper non donc yo posa oza pour Patrick Muyaya siko pourquoi basambisi batango yo moko outi kolobake ba condamner bango yo oka olobi ke yoka yo olobi ke yo eza ya binemi ngana okota ja binemi bosko yo moko olobi ke na lobi sko me yo moko olobi bakangi bato yango ndeni me yo moko olobi bakangi bato o basala biloko wana peti on a arrêté des criminels on les a condamnés kasi me ba criminel ba o bazokinape bato bazoboma bato bazokoteka ba rent mais bon mais kasi yo olobi kasi pourquoi ngana lokota na ja ennemi nini ngana koti mais organe malobia épreuve il y a des épreuves il y a des gens qui sont venus témoigner nalobia boko vidéo oyo bazokata mutu bazakisi yango et puis bato omoni ke bozo aider chef de l'état te nalobia tangu mongwa shushu procès ya mongwa shushu bakena ngo tina suka procès ya mongwa shushu bakena ngo ba détecter tina ba portable ba preuve bimi Salomo bakena ngo tina suka na ba exploiter ba portable onde oza ministre intérieur tangu yo kangaki bakuluna na betelo maboko ti na betelo maboko soko sali musala bien na betelo maboko ngana fingi yote moi j'ai pas l'état de t'insulter. Moi, je te respecte beaucoup. J'ai pas le temps de t'expliquer. Na lobby na yo ke tika ko collaborer na Kasongo. Kasongo azomema yo. Place Kasongo azomema yo. Bazo pesa mbongo na ba Libanais na ba Indien faut tika yango. Ça c'est la vision du chef de l'État. Moi, je ne suis pas pauvre. Oza pauvreté, tout est vanité. Mbongo oto zalaka nango na lobby ba grand homme sont ba kufa ba kota na sama belé. Mutakena na mbongo azate ko bete la masolo mbongo te parce que oyebi ngane na polité. On comprend. Bino bozo régner, bozo profiter. On comprend. Fachi il est bon, il est gentil. Si moi j'étais à la place de Fachi, j'allais te virer. Non, biso, tozo réveiller Batou. État de droit. Fachi, il a dit état de droit. Ezali, la démocratie, c'est l'expression de la liberté. Quand ça ne va pas, quand on tue mes frères, quand on tue des Congolais, je dois parler. Pourquoi pas parler? Kasongo est commandant de la ville. Il est en fonction incompétent. Asa commandant incompétent. Asala formation militaire. Écoute-moi.
ebongo Kasongo na lobia ebongo ba soda oyo bakangaki bango banga bakinalpe mutu moko boyo ba soda na baza wapi oyo bakene ba soda na baza wapi po tomonaki ba video ba soda na baza wapi ba soda oyo mibale bakangaki bango ba video ezalaki na réseaux sociaux oyo banga bakinalpe mutu moko boyo na procédure eza boye ba civil bazosambisa bango na ba tribunal civil ba policier na ba militaire basambisa bango na justice militaire mais procédure wana il faut la diffuser ndenge non il faut la TV bon et bon ba cheter oza civilisé te tu caches quelque chose pourquoi balakisi biso ba cheter ya ba organe wana te parce que bino bolobi ke bozo sambisa bato wana déjà na biloko na mutu na yo oyesi ko odisi ezalaka bongo. Mais attends, Nalobia, procès à Ditrou, procès à Ditrou en Belgique, et ça qui diffusé. Ouais. Nga soko sali musala bien na obete lo maboko. Soko sali bien te na kolobela yo. Nazo reprocher yo 1. Kasongo a cotisation na ba G, okomoza mbonga ba Libanais, mbonga ba Indien. Nazo reprocher yo oyebi mukolo oyo Kasongo aki na ndaku na yo est-ce nga nazaki na magicien pour na vidéo moi je l'appelle, je suis son chef, je l'appelle pour lui donner des instructions. Na lobi te nomination na yo ça fait combien de temps o Kasongo baya ndaku na Kasongo aye na ndaku na yo ayeli yo jeep c'est moi qui lui donne les moyens. Kasongo nabia Kasongo apesaka assez le jeep assez la revesaka eti mais yo Kasongo apesi yo jeep ozo revese ete Kasongo ye moka lobi ke apesi yo mbongo po si samla kuna yo oya étage ozo babiloko imaginaire. Toi tu le sais que moi je suis de dire là c'est la vraie au moins ni conscience na yo o ko sa conscience na yo te o ko sa conscience na yo te Peter Kazadi sala musala bien so sali musala bien na obetelo maboko na droit au finga yo te na je vous ai pas insulté mais c'est Kasongo tie kat Nalobia, au moins Kasongo c'est une femme. Quand il te donne quelque chose, après, avec au bête à ma solo. Mais Kasongo, ba nomai na Hippolyte Kazembele Kanambit. Yozo ça la vision chef de l'État. Problème personnel, moi, problème commun, Congo. Dominateur commun, dans la République démocratique du Congo. Ah, okati pour il fallait continuer. Oh lobaki eza makamba lukuta e bongo siko bato bazo sambisa wana. Bono yo Peter Kazadi ministre intérieur. Oh lo bananga lobiki eza makamba lukuta e bongo bato bazo sambisa. Ah, omoni bato oyo tala bosaka na biso te bodo ne boyali wana eza mawatro ah ngaye gere yangu eza mawato Rosila Queen mawatro tala ba Peter Kazan ministre intérieur bokangi batu bakangi batu yango bosiko ba cheter nalobela o ba cheter bazabe eza mamalukuta banini omoni ke mawatro